baza bongo a tokotumba nani tokotumba bongo Nadia Mousketa sie animateur ya Viva la Musique auto obeta masolo lelo akenda wapi aza wapi pe osala nini zongisa bato na biloko tout oyo bwaka na Viva la oyo ebinisa mokili po bato bazonga et c'est pelisa bongo Monique Kasse Momo Kassi la présidente de toutes les femmes quinoises moninga bato ya Maman Amida Caméra Chature Maman Amida Caméra Chature baza ko séjourner bongo na este na yemoko les pacificateurs jusqu'au bout Vital Caméra loi kaningi kin po ba et vivre sur les gens ça bongoko on a vu la biso mwalimu son excellence ouais vient la Vital Caméra Maman Amida Chati yabino yango ça c'est Bob Jamusket aye kimbembi sikadile ngabobe sikadile c'est non bora ba krio bazalati animateur bazalati bazalati singo no bora ba krio tozala ba bill tozala ba chanta missile tozala ba Céleo tozala ba brigade tozala ba masanga ba kérosène tozala bongo la majorité ça sont leader à Koufi ça ba Kambutu c'est bino bo commenter bo petit bo ba yoki bino ndenge ba wata ba ba sikila non ba bina filer ba ba sikila ki ko biso na ba fourmité ah ba wata ba fourmi ba benga ba on a Bercy ba benga ba on a Stade des Martyrs non ma on ma ko sa ba to ba bino po sa graphe beta ba Bercy po beta yango nezo confirmer ndeti nga na beta Bercy na beta ba Stade des Martyrs na beta ba Palais des Sports na beta ba Zénith na beti na ba Hollande na World Test na beti partout na beti na ba Suisse yosko rep sangani na beti na ba Gand na sala ba Belge au noir à beta rati mais le sikoyo faire ego là l'artiste émission au pays le sa fierté ya musique à Congo azaki bongo écarcené na prison avec Obima à cette conférence de presse là bas certaines confrères journalistes au ya diaspora ba propos tenaki était que yo pesa artiste émission ya le bakeno ba tout kaka est trop ba krechaka est trop ba finga est trop po asa grand chanteur so ba 5 grands chanteurs na mboko tam su ya ngafanda calme mais to ba lelo 5 grands chanteurs ya mboko bazate oh il n'a pas propos na été que yo artiste émission comment on appelle bateau ba osape musala bien ba oyemba ba oyoka ba osape succès comment on a 5 bons chanteurs basate tous on a ba chanteur ebelé tous on a ba fait na biso ba Fali Poupa ba grand chanteur mais là ce que lelo est-ce que numéro 1 P Azalara na musique à Congo mutuma ko se programmer que non na numéro 1 on ça l'appelle ba merveille on ça l'appelle ba fierté on ça l'appelle fierté hein numéro 1 de Yakoufat numéro 1 de Yakoufa lelo pour ça nako numéro 1 za soutien numéro 1 za soutien comment va numéro 2 faut tu na numéro 2 oh numéro est-ce que Yakoufa to numéro 2 il est là siko pour ya za soutien sur scène que metika numéro 2 toi aza sur scène 1 to comptant déjà faut te bana 2 mais est-ce que lelo na ki lelo ah toi tu numéro tellement numéro 1 ça a soutenu to luka numéro 1 to luka so numéro 1 na ki lelo ope o mona pele so fandi te ope na zo poussa musique na so libanda makasi ko zanani d'après yo take artiste bimana po take moi na Viva so sala pena analyse take noko zo mona ni mambo ekende ope na sa firta musique a Congo ka lelo ndeto mona monde entier bana kin partout bo mona nga faute na solo ba oyo eza réel eza ba réalité otozo mona si en tout cas o musique na biso to mona ke ndeti ngana na mona mandeti grand frère na nga Fali a pasuki mabe donc akosa na Goma aza susuna Lubumbashi aza susuna États-Unis donc bo yinanga te en tout cas qui donc ni cap de gars ndeko ya Congo botu na ngai nini o Villa chez Dani Dende le Real de Madrid oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te bino bae boza éparpillé à travers le monde bolingi bosala tour à la ville province ya Kinshasa ndeko na ngai ndimela ngai te esika kopema eza kaka moko na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali ba appartement ya 3 chambres salon
salle de bain, na cuisine, il y a 2 chambres salon, salle de bain, na cuisine. Awa, nyonso ezali, et bon côté à piscine. Bote la bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te. Esika pe ya kozwa mupepe na se nzete. Awa, bote la bino moko bino baye bo organisaka ba show, ba barbecue, bote la esika ya organiser ya ngoyo. Awa, c'est la classe et la différence na ndenge ya kosakana te. Bino pe batu ya ba fête, ya mariage religieux, coutumier, na civil, bote la esika ya ngoyo ya kozwa espace kitoko pona kosala ba événement na bino. Yaya botu na ngai eza wapio na veni Beteke numéro 2 derrière station ma campagne ozamo bimba wana okomona villa chez Dani Dende boyokela ngai bana poto ndenge basola ki boye. Oui, toza awa toza na villa na résidence Dani Dende Real de Madrid. Talaka biso ba Mireille la japonaise fondation Mireille isali ici là to ya kakin to ka ba vacances to ka place mo to za tranquille sécurité ezala bien sécurisé ya mwana moni to ka na biso na villa chez Dani Dende Real de Madrid eza musika teza ka na station ma campagne donc sécurité za makasi bien là nous sommes bien repos donc to za tranquille. Donc, on a vu sur la diaspora, boya, boza décidé sécurité, bika Congo, pour voir la place où bika boza bien sécurisé. Ah, pas Dani Dende, talaka ngai Mireille la japonaise, moi à Paris, na kitara awa. Donc, ba vieux Juna Jana na ba kitara awa. Talaka famille Juna family to kitaka, ça veut dire que nde makambo. Ah, balobi filet za moko, filet Dani Dende Real de Madrid. Babi na mbese ke numéro 2 talaka ba séjour na biso ato pasaka awa donc awa eza confiance pe assurance comprendre talaka ba mama Mireille lisali ici au cadre na ACP mais sur za na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa eleka nango bien ezoleka na station ma campagne chez Real Madrid le grand prêtre na villa naye. Tout ça très à l'aise, tout ça très bien, très fier dans boulot sala naye na boulot naye so sali. En tout cas vraiment je suis très fier. Tout ezoleka bien la piscine, na tout. To va na kutu ba koto bien. Donc elle est canon bien. Yo aussi précisément Nga no Suède. Robenga bana Suède, ceux qui bazana posa moi congé ba vacances ba yaka. Oui, bana Suède en tout cas vraiment boza dessus na station campagne boza dessus vraiment. Bon c'est pelant fort. Ponga mo déjà na lélé en fort. Parce que jour ngeli ka bien. Tu as chez Real Madrid, à ma campagne, appartement Mounenema, villa, piscine, nous sommes na se retrouver bien ma casse courir sans rater, sécurité, nous sommes kitokuma. Puis nous avons des collègues en Norvège, nous sommes au besoin kin, avant de bien à l'aise, faut pas Real Madrid. On s'est ma casse. Ah oui, villa chez Dani Dende, nulle part ailleurs, yomutu, ozala posa, ozwa repo ya kitoko. Na ba condition oyo esengeli ndenge ka bozalaka na mikili ya poto awa nyonso ezali soki kure katani komitungisa na ote groupe électrogène ya movimba eza wana ebongo côté ya mai forage d'eau eza pe wana mobimba na ndenge ya kosakana te ngai awa kaka na village Dani Dende Real de Madrid eyokani. Salut à toutes et à tous, très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre chaîne Toumba Toumba TV officielle de votre
Zachary Mwamba 7M, le petit Zach, le général de la presse internationale. Boba qui s'est ramené, papa Eskakadi, la roba na olata sandal. Mokoloba na poto tout cotiser na château rouge wana. Bo délégué nga mutu akiti Israël akako somba sandal Jésus Christ salata. Mokolonga na olata sandal ngai tije kiti wapi ngai. Toza bongo na village Dani de le Real de Madrid. Balobi awa nde makambu. Oza na posa yo toza na posa ba séjour na leka kitoko. Sans confiance awa et pas Dani de le Real de Madrid. Toza bongo na veni Mbeteke numéro 2 derrière station ma campagne. Toza bongo a torotumba nani torotumba bongo Nadja Mousketa sie animateur ya viva la musique auto robeta masolo lelo akenda wapi aza wapi pe osala nini boko découvrir lelo tika na fandisa ba yangai merci beaucoup na Tatiana la sexy Tatiana la sexy de Suède deux fois te moi si Nzambe moi si moko ya choco frappa ya mukie merci beaucoup pour la confiance merci encore une fois de plus na Marco Polo balobi l'homme de diviser les millions garçons nga Marco Polo et c'est koinda babengai naza ko la bongo il moko trois fois artiste entrepreneur débat na viva merci beaucoup pour le soutien bino tout oh bosa bongo parpillé à travers le monde merci na landu muzinga na kata reine wa bosa tout confiance lelo to kotumba bongo Nadja Mousketa oh déjà tango za ko yaka batu tout ngai boba ndako s'abonner déjà dit merci beaucoup na moko eva tumba kalombo marche mukulumpa wani mokonza avec sur la bino ko fanta avec merci beaucoup na batu tout oh bosa parpillé à travers le monde boss le boss Pablo Kini dispatchante les seuls et l'unique déclarant en fait ma sona Luanda wana oyo gouvernement ngolais et ça li bongo confiance na kata bangola wana yo za 50 conteneurs 100 conteneurs oza la poste à déclarer à solo Luka Pablo Kini dispatchante l'homme le plus sérieux plus que le mot sérieux elle-même merci pour le soutien na merci na batutu sénateur ya Nzambe na robot sénateur fondé pipi le lion kaka no boza ko coacher ma solo déjà Jamusketi tanga za ko kotaka déjà ingai Jamusketi na za ko la sipil Mosantu babi sipil Mosantu deux fois toujours na cadre nega rezalaka déjà Bob Jamusketi Bob Jamusketi Tumba bangodi Bob Jamusketi Soda makasi Bob Jamusketi yeyo ouais neli santé ataka ya mboka neli santé kitoko tumba obunga bona batu mususu ba otala obi mais akenda wapi Jamusketi okenda wapi ouais Jamusketi yeyo ouais Jamusketi yeyo azo bosser Jamusketi yeyo toza normal Jamusketi yeyo Jamusketi yeyo bosser Bob Jamusketi yeyo oza wapi sikoza wapi après viva Jamusketi oza wapi mais tumba yo yebi place biso ozala yo yebi palais biso tozaka na viva o moko o papa wemba o atikaki biso o tozali na Côte d'Ivoire donc toza na mer Amazon donc biso yo tozali biso répétera chaque mardi na Kipwanza chaque mardi yo za na mer Amazon ngala za na mer na ba chef to chafulaka na ngama na za viva original Dora oyo za viva original Dora wa ye moko papa wemba ya ye moko o sika ko kendaka pe na Côte d'Ivoire o mapa to kena Côte d'Ivoire atika biso o ya lukuta te ya kokosa te mais siko na ino côté musu baba bendo ya lukuta banani basangani ya lukuta babendo son banani tu banani luka bangoti bapanzani bango pe baba viva bapanzani wana ba sel strict na baba viva wala nga nazo benga ngo eza lokola orchestre ya viena ngo eza ina masina titi le valo ouais eza tambour le voile titi le Bob Jamusketi comprenez que tout d'abord Bob Jamusketi robot la table c'est le boss Yannick ni à Rombox l'homme qui détient le drapeau na kata Soudaf wana Yannick ni à Rombox la robot la tête trésor Mouchi balobi trésor Mouchi le roi de Mekato yo yebi toujours Patuchine Mukacho mongo boza ko contrôler toujours ma solo toza Bob Jamusketi zonga sa batu la bloko tout oyo boaka na viva là oyo binisa mokili po batu bazonga et c'est pour ça bongo Monique Kasse Momo Kasi la présidente de toutes les femmes quinoises moninga batu maman Amida Kamere Chature maman Amida Kamere Chature baza ko séjourner bongo na este na yemoko les pacificateurs jusqu'au bout Vital Kamere loi kaningi kin po ba revivre sur les ngions ça bongo ko wana vient la biso mwalimu son excellence ouais vient la Vital Kamere maman Amida Chati yabino yango ça c'est Bob Jamusketi aye kimbembi sikadile ngabobe sikadile c'est une obora ba krio bazalati banimateur bazalati bazalati c'est une obora ba krio tozala ba bill tozala ba chanta missile tozala ba Célio tozala ba brigade tozala ba masanga ba kérosène tozala bongo mais so ba bazalati ba ope ba s'appelle lope ba obinisa ayaki mbembi sikadile ngabobe lena beti bona bigadile toyeko yana yo na eli bango susu papa wemba yoyo papa bagala de kube 100% ça reve musée mwalimu elombe mobalié bazaki wapi
wana bana bazaki wapi bango nyonso bango tu bana mike na koyela bango susu o ba petit yakini ba meli vitamine ekosala eloko te badendisaka foko bapeti baboya tongo etane po badendika. Merci. Tatiana la sexy aboya tongo etane. Tatiana la sexy ye mwana swerte très sexy moi si kitoko yoka taille aboya tongo etana métisse noir. Merci comprenez que tu as bongo na Bob Jamusket auto za bongo ko pensa teke maintenant siko to songa no boy siko lelo pourquoi comment que non ceux qui pour ça ko Jamusket ouais na sana yo ceux qui que leader a kufi orchestre peut kufi ça dit to mona balombo makiadi bakenda lelo soko luki OK jazz tam susu et komara mutu da mutu akoma na moi anglais na et tout lelo bana occupé côté na velutumba ça susute ba madilu système orchestre ça et ça dit toye baraté pour ceux qui muta daé ba pepe kale bakenda ba mouvement pe panzana siko bino oko no ta kundo ke no te pas fali te pas faire te pas héritier te oligo fa na viva parce que lelo bo beta so loko po ba yo kabino bo ça succès lelo Jamusket ouais tout na sepe na question na eza bien bon na longono chapeau pour tout monde na bien ouais pour tout monde na sco bien ça c'est Bob Jamusket ambassadeur de l'ambiance na ngna expliquer ba tout boy au moni tozota la degré ya leader tozota la degré ya leader tozaki na nani tozaki na Papa Wemba za neti Jésus mutakoka na Papa Wemba salaki te donc orchestre na ye l'air ya zate orchestre na zakara na niveau atika biso likolo tozaka likolo biso to voyageaka to tambulaka partout donc orchestre vanda na nenga ko sakana te mère Amazon mami ya yo yango yo mouvement za kitoko donc bat ba ko sabinote kala ming te o mona o comprendre que ndenge orchestre ezo tourner mais est-ce que yango moni la majorité ça ka so leader a kufi ça za kambutu biso bino bo commenter bo petit peu bo ba yoki bino ndenge ba wata ba sa ba sikila biso non ba bina file ba sa ba sikila ki biso na ba fourmité ba wata ba fourmi yo ngolu kelanga ba problème te ba problème te question est-ce que wata za fourmi mutakanya contrôler ki sasa tala kaka Gucci tala Gucci voilà vraiment panga muno wana mpangi donc tokolo bala makambo wana te Papa Wemba c'est un grand prêtre ya kosakana te batutu bayebi ki Papa Wemba c'est un grand prêtre vivre na musique ezaka na niveau nango taka nde to meteni ba Bob Jamusket tozo mona ngandenge soko orchestre ngo ezalaki orchestre ngo sekunde ngo mona ngala msu mbat toboki yo nini mais stema ya nyama Bob Jamusket yeyo donc ba ko sabino te bala kin mouvement ezaki kitoko to betaki disque la voix du maître bato ba consommer disque bazo sentir disque zo beta donc biso vraiment toza balakin bala poto monde entier Bob Jamusket yo na vive la musique kala ming te bo ressentir to ba to ressentir mais que Jamusket comment on appelle le terrain to so la pe ki lelo ba fo kongo ba inosi ba ye oyebi ke faut expliquer ba tout bien oye place to ça ouais oye place to ça ouais faut ça ba tout toza na lola toza la lola soko kota kia te au raté toza chez Dani Dende Real de Madrid l'homme qui arrête de temps donc grand prêtre na bango tout tala fila ba okoka ete ba resoyer pété donc yaza toujours aigle si Real maintenant siko lelo komona kilelo pe kilelo ezo sape makambu lelo yo babina file ba ye ba sa succès kilelo ba inonsibi ba gaz ba wete ba gali galve ba sa ça dit ba impère ba sa succès lelo est-ce que lelo pe ba refond na susu moi na 15 ans moi na 10 ans moi na 12 ans moi na 20 ans ba rêver sous vivre ba benga ba on a Bercy ba benga ba on a Stade des Martyrs on ma pam ko sa ba pam to ba bino po sa graphe beta ba Bercy po beta yango nezo confirmer ndeti nga na beta Bercy na beta ba Stade des Martyrs na beta ba Palais des Sports na beta ba Zénith na beti na ba Hollande na World Test na beti partout na beti na ba Suisse yosko reyep sangani na beti na ba Gand na sala ba Belge au noir a beta rati ba mindele yosko reyep sangani yo reyep sangani ponga na tebo do denda boy non eza maramike mais là siko lelo biso zaki na maître poussa na ko poussa oui na zo ki tige na yo tumba o payer yo pe ya blague té Bob Jamusket ambassadeur de l'ambiance mauvais garde de Papa Wemba on me raté on les gars mais là siko lelo okaki
l'artiste émissaire au moins makambo na oloba oyo ouais. Polo ya Polo kidianga na tsuga atabanga na polo polo bazo salose Marc Polo de Norvège, l'homme de Divisa. L'homme de Divisa. Regarde mon boye mama. Boye za mabe. Moto na mboka. Bana kin, bosara na ra. Bo sentir Bob Jamusketi. Ye na kombo ya bola tokomela, café ya moto tokosikate. Ye na kombo ya Dani Dende, Real de Madrid. Bana kini bo fungola mitema to yamba Polo de Norvège. Merci beaucoup. Mais le Sikoyo, Ferrego là, l'artiste émission au pays, sa fierté, il y a Musique à Congo, Azaki Bongo et Carcené, na prison avec Obima, à cette conférence de presse là, certaines confrères journalistes, au et à diaspora, à propos Tena qui était qui yo pesa artiste émission, il y a le bakeno, tout kakaye trop, Krechakaye trop, Fingaye trop po, à grand chanteur, so ba 5 grands chanteurs na moko tam su yanga fanda calme. Mais to ba lelo 5 grands chanteurs ya moko bazate. Oh, il n'a pas propos na été que yo artiste émission comment on appelle bateau pour ça peut musala bien ba oyemba ba oyoka ba ça peut succès comment on a 5 bons chanteurs basate na comprendre mate expliquer en bien ça doit comprendre faire école à lobaki non batou kakaye ba finga kaye ba krechakaye po il y a un grand chanteur ça dit ceux qui bazaki 5 grands chanteurs Papa Wemba obiani nous on a chanteur le ba Joe Noir ba yembaka tous en a chanteur et belé tous en a fait la mission ba Fali Poupa ba grand chanteur fait la mission Ferrego là hein donc voilà ya na ngai na lingage mingi grand chanteur en Saranate donc ba chanteur bazali mais so comme on a 5 bons ya lobi bazate pour l'instant ba chanteur bazali voilà vraiment ya na ngai place wana ya na ngalo mabe ba chanteur bazali voilà côté la lo mabe ba chanteur bazali merci beaucoup po papa mba kutanda lo bango na yemba kalanga me ba chanteur pe ba o ba lekinga bazali na papa wemba kutu ouais abi batu be ba yebi ko yemba ko lekanga bazali mais tellement ya zaki papa wemba moye ba chanteur ngo ba bima ezalité donc ba chanteur bazali so mais Ferrego on dit marqué papa wemba ndima ye de son vivant Ferrego la 5 grands chanteurs papa wemba ndima Ferrego la parce que Ferrego la a marqué papa wemba Ferrego la c'est un bon chanteur Ferrego la a dit ko yemba banze moneza la bien côté fieste en tout cas vi on a bomanga mabe ya gola yango na ebi ke déjà bimi ve kitoko pas gâté. Merci beaucoup beaucoup gâté merci na moment moleka le sénat de la ville là on repose le cœur le charité moleka moi ça pembe na kata suda kwana boss la Marc Polo de Norvège l'homme de Divisa ya obi ke ya ko peso visa pour que miki ouais quand nenga oza passeport quand tu as le document na totika na ambassade zula saki tuma na bi yo gateti yo ko sanga li passate taka yo zana ba tete ndai ba boko bank yo zana ba Willy Musheni véritable code anniversaire de lelo ya Willy Musheni bon anniversaire petit no Bob Jamusketi yo en tout cas na souhaiter bon anniversaire c'est un jour c'est pela lia mela en tout cas eza yo merci maintenant ce que lelo est-ce que numéro 1p Azalara na musique à Congo mutuma ro se programmer que non na numéro 1 on ça peut ba merveille on ça peut ba fierté on ça peut fierté hein numéro 1 de Akufat numéro 1 de Akufa lelo pour ça nako numéro 1 za soutien numéro 1 za soutien comment va numéro 2 faut tu na numéro 2 oh numéro est-ce que Akufa to numéro 2 il est là siko pour y ça soutien sur scène que mais numéro 2 toi Aza sur scène 1 tu comptes déjà 1 déjà faut te bana 2 pour numéro 1 azalaki déjà ce que yebsanga numéro 2 après to na numéro 3 ce qu'on a qui le tumbanga na yebsanga yo kokanga te yo papa oui papa mba pe ça la magamba on y vient Dani Dende Real de Madrid pire peta le kourou pire peta fait beaucoup ndo ya wati ayuta la petit na yena parler ba fandi ba déjeuner ba lier ba meli donc numéro 1 déjà Daya yo faut ce que yebsanga ke tumba
Yo faut que numéro 2 eza nani? Nga na toute la question pour répondre. Yo ko rester dans cette question te. Mais est-ce que lelo na ko na ki lelo? Ah toi tu as numéro tellement numéro 1 ça rasuite to luka numéro 1. To luka so numéro 1 na ki lelo. Ope o mona pele so ko fandi te ope na zo poussa musique na so libanda makasi ko za nani. D'après yo take artiste bimana pota ke moi na viva ça la peine analyse que noko non zo mona ni mambo ekende ope na sa pirta musique à Congo. En tout cas na ko sala jaloute na ko sala pe mabete makambo na loba Marc Paul Polo de Norvège Marc Polo Norvège makambo ya yebi Tatana de Suède la sexy contre string Tosola et ça la rappelle. En tout cas les lots de tout monde entier banakin partout bon monde nga faute na solo ba oyo eza réel eza ba réalité au tozo mona en tout cas musique na biso to mona ke ndeti na mona mandeti grand frère na nga fali na mona fait na nga fali a pasuki mabe donc à cause na Goma aza susuna Lubumbashi, Asasus aux États-Unis. Donc, moi, il a raté. En tout cas, donc, les cap des gars. Yo confirmé les cap, mais on est pas retombé dans le commentaire, mais yo confirmé les cap. Mais t'es belé comme ça. Bon, on a ma bête. Siko yo, na lobani, siko yeb sans affaire. Siko na lobani. Na lobage, Chaka Congo. Chaka Congo comment tu vas tu me la vie dans Chaka Congo il y a visité Chaka Congo moi je lui a pas problème na le bani bon Nicolas a fait Chaka Congo merci beaucoup comprenez que Mesco comme on a le fali poupa c'est 29 octobre yo depuis 5e génération nengeza le loto okende muto aligna affronter Stade Martin nenge ba vie ba beta ba papa wemba ba beta ba jibem piana ba Koffi Olomide et consort mais le lot siko faire ego là et puis il fallait pour pas affronter Stade Martyr wana le 29 octobre le 29 octobre il fallait pour affronter Stade Martyr au ça nini pe na bato tout ba oser l'événement wana le 29 octobre na Stade Martyr ndeti bato bazo c'est l'événement le rôle mutoro à Soko de Paris autika à Paris ayeka pour l'événement ya fallait cap di merveille ouais. Donc baza ba grand frère oyo ndeko ya maître Gims ndeko ya Dadju Soko de Paris talaka longeka poto ayeneka pona mangoma ya fali abidja ngana yeka po na talaka concert après na zonga nanga bandeko ba bolingo nazala nga artiste nazala nga tegeo koto yo koto ngana za partout ngana za équipe nationale vive la musique donc nazolo bana mona muto azo sala musala kitoko ndeti na yebike. Et ça le 29 octobre. Le 29 octobre, na yebi ke ekozala dégâts, na yebi ke ba tango fort ba robinisa, na yebi ke ba boloké ba robinisa, na yebi ke eza événement. En tout cas, venam so di cap, ngai na pesio ba courage à trop. En tout cas, zo makamu, na yebi ko sa de na makamu aigle. Donc makamu ezali, ba to ba osepela, ezala bien, ezala plein. Ezala bien. Yo pour osala wana pe, yo pour taper. Pourquoi pas? Na mataku podium na bwaki bon yana ngai ouais akasi vient na nga parler na lega jam neni sima ma milo ya esunga ba petit aigle merci beaucoup merci à tout le monde biso donc pratiquement na rochiter na jamusket pop jamusket azabonga scène matin azabonga animateur na kata vive la musique oyo ba ça toujours wana il faut le mener sur le to betali sur la vive la musique ndenge etikali na maboka ma zone est-ce que besoin est vrai comment est-ce que besoin soit peu ba contrat besoin soit peu moi ma production et ça permettre que tam subo vivre pe na moi ba MP réseaux à la paix donc kuneza mboka contrat en contrat donc kuneza mboka biso to kuti ezaka na ba contrat to tamboli trop talaka na utika dernièrement na santé déranger nga mais ngai moko ba to beng sanga na uti ba boma ba matadi na to sa ba playback pour na vifa donc to uti ba Lubumbashi to uti ba Zambie to uti ba Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qui n'est pas fou d'ici, donc vivre en tout cas ne tombera jamais. Nana Lutulae. Ce que oyo, bana vivre le roi ba bendo son, bango pe ba bana vivre. Nana ebisio bango pe ba bana vivre. Bango faut benga bango
orchestre vetiti le valois comme on tambour voilà tambour il faut le voir vivre té ouais tambour le valois bon va na vivre tambour le valois c'est pas mon colo te peut na vivre pas l'un des généraux à vivre on est là tambour et de l'académia oh et de les marquis oh donc ça pratiquement ba yo kana te ba ngotu ba lela la ba ngotu ba lela la surtout Johanna alela la fort Johanna nani alela mbongo fort Jongo nani Johanna nani Jongo ye wana o balakisa musapi o balakisa musapi là il faut pas toi yeba ye wana nani ye wana ndete papa kolinga mbongo bongo te eza mabe zala calme nzamba yebi a kopesa na eza no calme ici non mais ce qu'on peut héritier watana bébé pas annoncer pe concert na hier quand stade de Martyr wana ouais Gucci ça va Gucci vraiment ça va en tout cas ndeko na ngai en tout cas wana soda on a bien formé en tout cas donc vela ngantone na pesa mapambo li trop a formé ma wata kitoko wata en tout cas parcours ne kende bien en tout cas na PC ba mapamboli ya trop na boakele ba fleur en tout cas stade na ça la bien pe ego ça la bien yaza mutabat yaza muta boss life talaka boss life merci beaucoup toi même pratiquement na suka ya traité na biso na habité on a ça bango que faut pas respecter à viva on est à équipe nationale ça c'est Bob Jamusken mukonza ba animateur nyonso ya mboka oyo Congo animateur moko ofungola nga mbanga na ya zati po bango tu bazami kepa na nga na mona bango ti nga na tala ka bulo na nga o mona te so na koti fona binsa mboka hein bazo binsa te nga na ota ba binsa te ba kosa ba vie ba binsa te bo bini sinti bango peta yambo me koliana gomela mo tika ba binisa la bango te bazo binsa te mais dynastie a fait rigola po ka yo mo te ba kunzardo ba Blaise Créateur kuna pe ba Blaise Créateur masala ngai voilà massa na ngai maman animateur bon animateur pas besoin trop mon frère mais bakoti moi guerrier na ndeko na kunzardo guerre kuma kasi eh bazaba ndeko ba boma moto boule zalara bon boule pe senga pe koto pe moi chaleur côté moi chaleur pour epesa moi baza on ba famille ba bandeko ba ozala bien en tout cas na lingi bango de merci beaucoup tant pratiquement la suka bato tout balandio ba retenir nini pour na vivre la musique o eza okamba mais pas yemoko mama Amazon. Donc, l'on a dit que le monde entier vive la musique à tous très bien. Cornélie Malongi, en tout cas, on a souhaité mes condoléances à père. Présenter mes condoléances. On a présenté, merci vraiment. On a présenté mes condoléances à père de Papa Naye. Cornélie Malongi, à Zawana. Il y a un manager, donc on va bien un grand loge. Il y a un colo. Donc il y a loge à Souka Pena. Il y a Souka, grand loge. On va bien un sentir à Souké. Mère Amazone mami, ouais ko sakana na viva papa wemba ko sekwa. Tala na kangi bango na clé 12. En tout cas tout ça on a directeur na biso Didier Bokelo, siège na biso Vegama en tout cas batu nyonso bazali en tout cas batu baleke belé ba vie na doli te na ebiete. Oh, bisiki to ebiete. Na lobi batu bakokima bango moko. Bisiki ti pas pété. Il pas qu'il y a mais on a bisoté na yebioté octobre il pas en binoté il y a que na tambour les valois oh il pas ba bendo kuna bani ba on tu ba na tambour dara biscuit des écoles comme moi tambour les valois oh nazo lela mabe atiki viva pena masa osali choix ya mabe pe poza maele et sopayo. Merci beaucoup de nous pratiquement la souka. Moi quelques dédicaces pour toi na biso to clôturer na biso émission lelo. Ouais ndeka ezalaka bana kina en tout cas na pesi batutu mbote. Na pesi grande sœur na ngai Nzuzi Mavuba Ntimba Mavuba bana kata kin. Tonton Pelé de Bruxelles Mokonzi Antonio na pesi bango ba mbote. Na pesi sœur na nga Chantal mbote, na pesi Yamaketa mbote. Na pesi Edi Kisema na Belgique. Na pesi ba mbote. Tete Ndai motema ya Rachel Futa maboko bang mutazo kabazo seka boss na pesi mota trop Dani Dende Real de Madrid muta telemisi bango tu bo tele malano wana di arrête le temps ya arrête maka munyoso
grand prêtre na peso bambote oza village na ye ato na lola voilà ya wuli mushe nikoda mboka 00 yo moko yebi fe na peso bambote na pesi batutu bana viva molokai mobimba viva la musique to répétera chaque mardi na Kipwanza donc mouvement eza kitoko bana kin bako sabinote bolanda batambour le valoana te bakata na kala bakoma bakoko. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Maman Clotilde Bondo, plafond de Rennes. Babi Maman Clotilde Bondo, plafond de Rennes. Véritablement social. Merci beaucoup. Na Yemoko. Mwasi kitoko. Kuna na Swede. Tatiana. Oh, Tatiana. Mwasi kitoko. Marque Polo. De Norvège. Et Polo Nzambi. Eh, marqué, Jamuskete. Merci, merci. Maman Clotilde Bono, merci. Na Jeffa, merci beaucoup. Na joli fils du roi, il a contrôlé couloir à Tchangwana. Merci na Batutu, merci. Na Marc Polo, Balobi, l'homme de Divisa, merci. Na Tatiana la sexy. Na Rata Suède, merci beaucoup. Na Batutu, merci vraiment. Batutu, vous êtes toujours soutenir les pauvres de l'homme. Merci derrière la caméra, c'était Gédéon Lutondo de Gédéon. Merci pour la confiance. Merci na Batutu. Bon, continuez à s'abonner à Tumba TV officiel. Quant à moi, je dis au revoir. Ndeko ya Congo botu na ngai nini o villa chez Dani Dende le Real de Madrid oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te bino baye boza éparpillé à travers le monde bolingi bosala tour à la ville province ya Kinshasa ndeko na ngai ndimela ngai te esika kopema eza kaka moko na villa chez Dani Dende awa nyonso ezali ba appartement. Il y a 3 chambres salon, salle de bain, na cuisine, il y a 2 chambres salon, salle de bain, na cuisine. Awa, nyonso ezali, et bon côté à piscine, bote la bino moko piscine ya mvimba, na ndenge ya kosakana te. Et si kapé, ya kozwa mupepe, na se nzete, awa, bote la bino moko, bino baye bo organisaka, ba show, ba barbecue, bote la esika ya organiser ya ngoyo. Awa, c'est la classe et la différence, na ndenge ya kosakana te. Bino pe batu ya ba fête. Il y a mariage religieux, coutumier, na civil, botala esika ya ngoyo, ya kozwa espace qui toko pour le resala ba événement na bino. Ya ya botu na ngai eza wapio. Na veni Beteke, numéro 2, derrière station ma campagne, Ozamo Bimbawana, Okomona, villa chez Dani Dende. Boyo ke la ngai bana poto ndenge basola ki boye. Oui, toza awa. Toza na villa. La résidence Dani Dende, Real de Madrid. Dans la cabine de Mireille, la japonaise, Fondation Mireille Lissal ici. Là, tu as Kakin, tu as vacances, tu as place, tu as tranquille, sécurité, et bien sécurisé. Il y a un moniteur à la villa chez Dani Dende, Real de Madrid. Et ça, musique, tu as la station ma campagne. Donc, sécurité, ça m'a cassé bien là, nous sommes bien repos. Donc, tu as tranquille. Donc, on a vu sur la diaspora, boya, décidé sécurité, bika Congo, pour voir la place où vous bien sécurisé. Ah, pas Dani Dende, Talakangai, Mireille, la japonaise, moi, à Paris, na Kitara Awa. Donc, ma vieille Juna Janana, ba Kitara Awa, Talakaka, famille Juna family, to Kitaka, ça veut dire que Nde Makambo. Balobi, filet Zamoko, filet Dani Dende, Real de Madrid. Babi Nambese qui est numéro 2. C'est là que séjour na biso à Topasaraka awa donc il y a confiance peu assurance. Comprendre. C'est là que maman Mireille Lissal ici au cadre na ACP mais sur ça dans la sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa. Eli kanango bien ezole kanasa soma campagne chez Real Madrid, le grand prêtre na villa naye. Tout ça très à l'aise, tout ça très bien, très fier dans boulot na boulot na en tout cas vraiment je suis très fier. Tout ezole ka bien la piscine, na tout va na kutu ba côté bien. Donc elle est canon bien. Yo aussi précisément va trouver. Ngano tu Suède. Robenga bana Suède, ceux qui bazana pour ça moi congé ba vacances ba yaka. Oui, bana Suède en tout cas vraiment boza dessus té na station campagne boza dessus té vraiment. Bon c'est pelant fort. Pour moi déjà na lélé en fort. Parce que je joue bien, tu as chez Real Madrid, à ma campagne,
na appartement monene ma villa piscine nyonso ezali na se retrouver bien makasi courant ezanga raté sécurité nyonso kitokoma pe na obenga mandeko na nga Norvège nyonso o aza besoin ya kin avant d'ambiance à l'aise faut aller pas Real Madrid on s'appelle makasi ah oui villa chez Dani Dende nulle part ailleurs yomutu ozala posa ozwa repo ya kitoko na ba condition oyo esengeli ndenge kaka ozalaka na mikili ya poto awa nyonso ezali soki courant katani komitungisama na ote groupe électrogène ya movimba eza wana ebongo kote ya mai forage d'eau eza pe wana mobimba na ndenge ya kosakana te ngai awa kaka na village Dani Dende le Real de Madrid eyokani